parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Ah, vraiment, je m'excuse, hein, ma voix n'est pas bonne. Je n'ai vraiment la santé comme d'habitude, mais toya kakaka, ce qui kambouizali, voilà. Bayenge la bande qu'on a pu ça, PV à longo. Losako, vraiment losako. Na ba chef coutumier na biso. Shalom na ba homme de Dieu. Ba oya biso pe tolinga bango mingi. Pourquoi pas? Bande qu'on a pu ça, ba musulman. Basalam. Basalam ebele. Ay, bande qu'on a ngai. Toutes tendances confondues. Bah, mbote ebele. Beau s'abonner, hein. Tant que botala la danoise. Vraiment s'abonner. Ça bien parce que dans un besoin de bino tant on a côté on a ba live. Boya kebele kuna vraiment hein, au contribuer, au participer. Surtout ba vendredi bozanga te. Masolo le kakune za masolo mo kitoko makasi sans tabou. Ezo pesa biso penza esengo ya ko vivre na mokili. Voilà bande ko na ngai vraiment na ebité mais naza très touché. Nayebi ke loko nyonso tolobaka ezalaka mabe. Nyonso to analyse nyonso to salaka toza na batu ndambo ba ozwango eza ba omona ngo keza motuya toza pe na batu ebele o ba mona ngo ka eza mabe ba ko traiter yo ba kindoki komi na ngo kaka mutu nyonso na mokilo ya komunika ndoki na kombo ngo kutu eza ngo suna valeur te. Donc eza na pe na tina moto ya na ba commentaire wana lo bolo ba ka mama ya zandoki ok na ndimi na zandoki sikoyo problème ezani. Est-ce que boninga na famille na yo yo moninga wapi? Ekubaka ndoki. Siko tozoe bate ndoki yango ezaka ndenge ni. Bon, toleka. Bande ko na ngai en tout cas esalinga pasi. Na koyoka mama ya Karine Mokonzi. Na douleur ya bo mama. Ya komema zemi. Ya kobota. Mama wana leli na prière. Asengi pardon. Bande ko na ngai avant na loba mingi. Boyoka nanu audio ya mama oyo. Aza na prière do aza ko sambela na pasi na motema. Non. Bana na biso bozalaka boye te. Matoi eleka mutu te. Na bino bato oyo olibu sunga Karine. Alinga kabino ayokela kabiso te. Karine atala kabiso te. Me bino bato bozaka pembeni na yende botala kabiso. Bozwa kata to boite ke toza mabe. Me bozwa kata bolamu moke otoloba pona Karine. Pona évolution na ye. Pona vie na ye. Po memela ka ete. Bobi ke nzamba kotuna bino. Bobi ke nzamba kolobela bino. Soki pe bino nyonso bozala pembeni na Karine bobota te o. Na ye barate. Parce que mutu akene hôpital. Afungoli makolo. Aboti mwana na ye. Aolinga te mwana na ye mema vie o Karine azanango. Bande ko na nga te. Nazo epsa bino vérité. Mutu te. Biso nyonso tondima koya na internet. Akoki koya na internet eza pona mutu nyonso. Eza internet kutu basala ngo pona bazoba te. Biso nde mutu komi ko benga batu baoleka na internet bazoba. Parce que tolinga toujours kokitisa likambo na biso. Mais mutu azoleka na internet aza d'abord mayele pona ko convaincre batu 100 batala yo kaka 100 personnes batali yo. Ah, bande ko nanga foza na charisme oza na mayele. Mais siko so komi na 2000, 3000, bamusuku basalaka 28000, bamusu 30000. Cela veut dire que batu wana bazoyoka yo za na eloko moko zo pesa batu wana. Donc Karine pas na eloko ya pesa ka batu na ye. Mais bande ko mesuki mwana wana zo tengama.
bandeko bozongisela biso na nzela. Mais ntango azomona ke bino boza baproche na ye, asala mabe bobeti maboko, asala malamu bobeti maboko, bozokotie na confusion. Tala lelo mama na ye, mama wana kokufa, akotikala mosu komona koko te, akotikala mosu komona mwana Karine aboti te. Nayebi famille nazo souhaiter liwa te. Mais na niveau maman akomi na ba prière akomi osambela, bandeko biso pe tosambela na combat spirituel. Nde bomona nga boy na sala 10 ans 11 ans na kati ya combat spirituel. Bandeko tosambela na modèle maman azosambela te. Akoyemba, akolela, akosenga pardon. Bandeko na suki wana boyo kanal mama Karine twende. Ngana kupesa dino kimya toyena mikumba na bise pai na yo matia toza kotambula na kati na moto papa toza likolela na mitema pasi papa toyena mikumba pai na yo Yesu toyena mikumba liboso na yo matia olobaki bino bozali na mikumba bino bolembi boya nango pai na ngai ngana kopesa bino kimya Yesu mokili mobimba ezali kolela pasi bamama mokili mobimba baza kolela bilenge na bapapa baza kolela masiya pasi na motema toza kolela pasi na motema Yesu na lelisi bato mokili mobimba baza kolela na Kongo nanga masiya na kiti na sela na yo na sengi mawa na yo nkolo nanga Yesu limbisa libota nanga limbisa libota ya bana na Nzambe baoyo nyonso na tutisaki mitema masiya na kiti na makolo na yo Nzambe na nguya na kosenga bolimbisi liboso na yo baoyo bazali koyoka mongongo na ngai Yesu kitisa mawa na mitema na bango bakoka kolimbisa nga balimbisa Karine yo tokoina se na makolo na yo Yesu mokili mobimba ezali kolela na kombo na ngai Yesu mokili mobimba ezali kokanga na kombo na ngai na kiti na makolo na yo na ye kosenga mawa Yesu limbisa ngai masi limbisa ngai makazi limbisa ngai Yesu natutisi mitema ya batu masi ya nakwela makolo na yo na yakasana mawa na yakasana
nakati ba bandeko bosi koyoka mama Karine ndenge aza kosenga pardon aza kolela mayele esili ye bapriere nini abeti te mabolongo nini asali te na sida alanda baaudio ne kutu mosusu aloba botika mwana na ngai botika kokabele bambongo na bino bopesaka ye mosusu bambongo na bino eza malamu te mosusu ezokoanvute mwana na ngai maba wana kutu aloba baaudio ezali mpo na miniti oyo nayebi place audio yango ekenda te me nayoka mama na ndenge aboya kutu ke botika kopesa mwana ne bambongo akoma omonake bambongo bopesa ke eza ya banvutima bomoni niveau mama na ya komi be boloba mpenza ke soki Karine azotambola na ye bien eske ye moko kana mokili oyo aza chroniqueuse ou bien azosala babuse eza kaka ye pourkui ka mokili etalela ye kaka ndenge mo mpe bino bato bozaka pembeni bomitunaka mpe te parce que biso tozalaka na biso mosika biso ka soki likambo ye toanalyse me bino boyaka kotya bacommentaire awa bino nde bozalaka pembeni na ye bino nde bolingaka ye parce que biso so toye na bachaîne na bino ndenge bosalaka balive tozwa tobenga tokota tolobi ala danoise nalingi na contribue mpe likambo boyeboye bokoboya bokolinga te me boningi mama na ye siko asani abela AVC modèle prière mama na ye azosala wana prière église nini wana eza sous prière te wana eza douleur ya kobota mwana na mokili nde bandi kopesa mama kopa prière modèle oyo prière nini nga nasambe na komba tosambela modèle wana te mutu akomi azoki mpe azoyemba soki mpe azoloba soki mpe ni ezoyeba na sous-sens mama azosala prière te parce que ni trop c'est trop baninga bamonaka ke toboyi te mwana na ngai bazokritike ye me kote mosusu mwana na ngai abali mwana na ngai aboti mwana na ngai aza na séjour bon balobi te ke nyonso abala balobi te ke nyonso abota mais quand même so oza na poto eloko fema ya séjour fozala nango fozala na mukanda lelo mpe bato ya mitema mabe bakokota mpe Karine na sese boye mpe pa polise pa ye amemi ye nyonso wana mama na ye aza na souci mama na ye aza na compte ya banke pourkui Karine akozwa te bachaîne na ye mbongo elekaki pa mama na ye ata mama na ye ali ye mbongo wana ekosala nini ke bato nyonso bakoma kosala bacommerce na mutu na ye bayoutube na ye ekendeka na konti na ye te bato mosusu mutu baliaka bato nyonso baye pembeni na ye basalisali basite mpo na balobaka na nkombo na ye bambongo wana boliaka na basite wana ezalaka bopesaka yango ye te mais soki biso tosali émission boye ekomi bozozwa baview na konti ya Karine ebongo bino oyo boza pembeni na ye bokanga bachaîne te bokanga bachaîne na bino biso toliaka na konti ya Karine te biso tozoya komema nde bonne nouvelle na vie na ye toza na besoin tambola bien beza asala na ye mais atambola bien soki alingi mobali parce que vi Karine alingaka azala na mobali eza te Karine aboya mobali te Karine alingi azala na mobali mais asi discipliné bakamaradi na ye baivete na Kisasa bato nyonso baza pembeni babiki non ye alinga bapetit garçon alingaka boye non Karine change tant tokóma na 2021 luka eloko asika outi komata age sikoyo toyebi te so okomi na age nini mpo anga nayoka kaka 31 nayebi te siko so te okomi na 32 soko okomi na 30 l'essentiel ka osoza na chiffre 3 alors anniversaire no outi koleka bachampagne tomelaki mais siko olinga mpe ochange changement na yo balobi te ke olongwa na YouTube te zongela bemission na yo sala bemission na yo mpo na nini ozosala bemission te zonga sala bemission na yo mais change nde kote ya kozwa mobali luka mobali moko oyo akimia mobali moko oyo akosala bien na vie oyo akozwa sikoyo amemela yo amemo likolo kozwa bamibali oyo bazokitisa yo na se te Karine zwa mobali oyo akomema yo likolo bazali ebele awa na kati ya poto ebele
ebele oya ebele oyo bazaki balingaka basi ya modèle lokola yo baza ebele ya bien mais misu na onde ezomona bango te. Zala na kimia, téléphone na yo ezala opérationnel, yambaka bapel na téléphone na yo oko yamba pela mobali moko ya bien wana na oyebisa yo yambaka bapel na téléphone na yo tika ba mibali ya bakop o mutu bobo ayebi alobi ok na yebi Karine zwaye abotisa yo ozwa muka non boya mibali wana vanda na téléphone na yo zala na kimia okomona pele kokota ya bien mobali moko ya bien okosolola amemi yo pe na niveau likolo ozwi avec facilité ye moko abengi na téléphone pike nga na fan na yo nga nalingaka yo nga nalingi likambo mata ke bana bato bazoyelo pembeni wana bayaka no na courage te balobaka Karine asali nini Karine nani yango afinga te na mokili oyo nani yango aboy bandeko mwana yo boti penza oboti na maternité mwana no na kati ya ndako kopesa ba conseil obino bopesa Karine tala lelo nde bobandi kodokisa mama na ye mutu tala bino bato bokomi kodokisa mama ni mutu eza bino bato bozaka pembeni na Karine eza bino bato bosalaka ye bemission bino mutu bozodokisa mama wana eza biso te biso tozofinga ye te biso mwana mama oyo aza mama malamu alingaka mwana kende bien alingaka mwana tengama te koma bino bolinga topesa Karine conseil te boya lisuko ya koloba naza ndoki awa bolingi jamais bapesa Karine wana conseil. Est-ce que boza na monde ni conseil esilaka nga nde naza bapapa mikolo babenga ngai ba 63 za ba 70 napesaka bango ba conseil wana balobi ledana oza no mwana mais tala likambo oyo moni yango ndenge nini napesi pe conseil alobi mama nasalelaki yango en tout cas vraiment nzambe apambola yo ngai moko bapesa nga conseil na bana bike bana même bana nga moko na boti bapesa nga conseil mama bikolo to mona santé za bien te mama sala boy zala boy mama mais siko pourquoi pas yeba ko pesa conseil te soki balobi ka bapesa Karine mokonzi conseil bino bokoti bobandi kofinga boza jaloux likambo nango esilaka te est-ce que likambo esilaka conseil na mokilo esilaka soki lelo azotambola bien te neti lelo toyoki audio mama na ye tokoya mama na ye azolela ndenge wana mama na ye azosenga pardon na mokili bolimbisa mwana na ngai bosala boye mwana wana asali nini mama na ye kosengele pardon asali nini Karine soki ka eza teke azomema vi malamu te ye moko bandeko na ngai foto oyoyo nga nazotiela bino sikoyo natiaki yango na pase kuna na video na nga pase nalobi aposte yango ye moko sikoyo bokoya kofinga la danoise mpo na nini ye moko aposte foto na ye mokolo anniversaire na ye aposte yango na page na ye cela veut dire qu'alingi balobela ye alingi actualité bima est-ce que biso toke ngai kutu neti nga bona okende kozwa foto na ye wapi soki ye moko aposte yango te ngai mpe nakoti na Facebook nete kaka bino moko bafani bozwi yango botindi me kaka bino su bokoya kindoki oyo bino bopesaka biso bino nde mutu boza bandoki parce que ndeni okoyeba mutu aza ndoki soki oza ndoki te oyeba ndeni neti ngai naofinga mutu ndoki ndeni mpo nayebi na nga te ndeni bandoki yango bazalaka nafinga mutu ndoki te nadutaka nango kutu soki ezalaka mpe soki ezalaka te nayebi te mpona so nalali nga so nalali nayeba kuteke na bota naza na bakoko nakoma koko ata nalali na mobali na nga pembeni nayeba kuteke nalali na mobali na nga nalali ti tongo me bino ka boyebaka mutu ondoki yo za ndoki yo za boye ngai oye ofingi na chaîne na nga na bloke yo naza na tina na yo te so na otikala na bato misato ka bando tia bacommentaire bakotikala misato yaka pesanga conseil nga na yokaka conseil
me koya te koya kofinga ou bien benganga na telefone finganga na telefone loba na ngala danos kosakana te bobo wana problème penza te eza entre biso mais ko okoma na ba commentaire ozwanga te na bloqué Karine aza ya mutu te nde boza wana Karine aza ya mutu te Karine aza ya mama oyo azolela oyo aza Karine aza ya bino te pona boyaka wana botika ye eloko ni esilaka te eloko ni soki eloko esilaka te mama na ye siko azolela nini eza azolela nini azosenga pardon mama na ye azolela po nini ndenge azosambela wana ndenge azosenga eza pasi douleur na motema soki bomonaki ye na miso place aza na mai ya miso eza kokita soki azolela po nini so likambo yango esili mama na ye aleli nini soki Karine ye moko alingi kimia po nini anniversaire ni aposte photo ye soki eza ya kala aposte lango nini eske ekosunga ye photo oyo bino penza bato boza pembeni na ye bino bato bogeraka nini na ye YouTube na ye biloko ndenge wana eske akoko koposte photo modèle wana mwasi oyo penza azoluka mobali ya bien bala ye akoposte photo mutu ya mobali ya ndenge wana alali na ye mpe na mobali moko alibu munene boye alali pembeni na ye akoposte yango biloko bongo bokopesa conseil te me bino bozwa kofinga biso ye boko tanga poste yango kuna bosepeli me lere biso tozwi yango tosala analyse bofingi boza maboma boza bandoki te me boza baboma mpe boza motema mabe mpo ni bolingi mwana bata bonga te bino bolingi kaka vivaka bongo mpo na bino bosalaka ba YouTube na bino kuna boliaka bambo nga lelo so Karine aza na information te nga aza toujours na information botala na YouTube na nga j'ai toujours des informations à faire naza na créativité kaka na okanga YouTube na nga te parce que Karine buzz eza te ou bien Karine aza na actualité te non analyse kotikalaka analyse mais bino bato bosalaka so Karine lelo onga nasalaka site nanga mpona Karine Mokonzi so Karine lelo da ale site lelo kangami obi okosani obandi ozongi na makambo na kala non bosala basite mpona ye mais bopesaka ye mpe conseil ekozala bien ndenge olingelaka mwana na yo azala linga mpe bongo botala ndenge mama wana azolela eske bino na basite oyo bosutenaka Karine bosi botie audio ya mama wana bosala yango analyse bomona ndenge aleli mpona mwana na ye bosali yango oh mon Dieu mon roi non ye Karine wana ndenge mama na ye azolela wana ayebaki makala moto eza likolo na ye amonaka yango bongo te kolela mama pekiso olingi te kende nzela olingi te oye na poto okutani yo moto okuti chance okutani na mama na yo vanda na mama na yo Karine moto akolinga lokola mama na yo na mokili aza te yebango ni mobali kobala ni bana oyo yo kobota parce que nano boti te nano memi zemi te oyebi na yo pasa kobota te tango so yango na mutu na ekendeke gauche droite me mokolo kozwa zemi oboti pwa nde koloba epi na minute wana le mosusu mama nosa aza lisu te tango mosusu aza kufi nde koloba nyonso mama Charlotte abanda oloba na ngai faye na yoka ye kobota nzoka ezalaka boye keba banda koreflechir longola mama na oma ya miso esika ozali ale zonga mbangu kende korejoindre mama na yo fanda na kimia pa mama na yo tika babezu wana ya ndenga buzoba yo bakotala yo Karine ato kimi mbangu bato bakotala yo ato bandi kosote bato bakotala yo ato koti na video no bandika kobeta maboko bato bakotala yo siko olingi nini d'abord pourquoi ko poster na ba photo oyo olali na mobali moko na hotel même isa za mobali no asika même aza mobali no akala osala ngo pourquoi ozoba teke yo moko zobebisa image na yo ata mobali muso abia lingaka ya akokanisa ko to bala soki est-ce que mutu akoyeba ke eza photo akala parce que ozala na olali bien kaka ba matama na yo ya poto nga nazomona teke photo na yo zaki na Congo ezomona na kani tozano na poto. Donc yo moko ka oyebi place ozali
Donc bandeko na ngai na yaki juste kopesa bino mwa likambo wana et puis kopesa conseil na bana nyonso to bandeko na nga oza na mama na yo yo kaka mama na yo mama en tout cas ba mama oyo balinga bana na bango te baza mokie na mokili mama nyonso alingaka place oyo akomaki te mwana na ye akoma eloko oyo asalaki te ya bolamu mwana na ye asala alors bino bana boyoka baparent bana na biso boyokaka baparent mama wana ndenge azolela e priere oyo azosambela eza bénédiction mpona Karine te wana nayebisa bino vérité boloba te ke mama Charlotte azosambela non eza malédiction mpona Karine parce que Karine ayokaka ye te soki Karine abanda oyoka mama na ye priere ya mama na ye kozala bénédiction soki ozoyoka mama na yo te soki mama na yo azosambela nzambe epambola mwana oyo lokuta nzambe akomodire yo priere mwana nyonso atosaka mama na ye te priere mama na ye asalaka ezalaka contraire soki mama na yo azomodire yo loko ozoyoka ye te yeba soki azomodire yo une fois nzambe akomodire yo 5 fois soki mama na yo aza kobenir yo nzambe akobenir yo te akopinir yo parce que ozoyoka mama na yo te Karine oyoka mama na yo te banda koyoka mama na yo banda koyoka mama na yo nde place bénédiction na yo kobanda ata mama na yo abwa kaka yo akenda kochikoso pa papa na yo okolaka bien te o babengani yo na ndako ya papa oke ko se retrouver soki na bashege okomi na la samba okomi boyi ti okomi lelo yaya limbisa mama na yo pardonner et puis zongisa bolingo ya mama na mwana nayebi ke Karine oza na ba blessure vi na yo elekaka malamu te okabwananga na mama na yo olingaka séparation wana te mais eza ba circonstance ya vie oyo esalaka ke mama na yo ntango mosusu atika yo mais limbisa ye zongela mama na yo Karine okomona na carrière na yo makambo nyonso koleka bien et puis soki osimbaka biloko ya moto nde bato balobaka kisi nini Karine wana bwaka na yo ezosala nango eloo te eza nango bapasta ya pamba zonga na makolo ya nzambe bénédiction na yo komata eloko elobi eleki tika eza te tala niveau mama na yo komolela alors bandeko na nga même oyo boza age moko na nga même oyo boza baleki na nga même oyo boza nani mais soki mama na yo aza na bomoi oyoki mongonga la danoise osololaka na mama na yo te benga mama na yo solola na mama na yo ye nde aza nzambe mpona yo tatano na mama no nde baza banzambe oyo biso tomonaka na miso nzambe na biso ya likolo tomonaka ye te mais oyo tomonaka soki otosi ye te oleka te yeya oleka te lokuta bongo nzambe akeli biso sabetisaka bambula awa te bandako mpe kwei nzambe akeli biso asala banyoka so okutani na nyoka tuyo nzambe akela biso azomona korona te me poni tofinga ye te poni toboyaka ye te toyakaka na tozobanga ye kaka ata nyoka swi yo eza ekelamu ya nzambe okoki mpe kofinga nzambe te tala eloko osalaki soki mobali no aboyi yo okoki mpe kofinga nzambe te me tofinga te tofinga nzambe te parce que mobali no aboyi aza ekelamu ya nzambe me yo ofinga nzambe te olobaka kutoba nzambe tala likambo na mobali na ngai Seigneur yokelanga mawa papa bana na ngai tala azofinga ngai tala kimi ngai nzambe esunga ye lembisa motema azonga ok mais azali ekelamu ya nzambe
boni sikoyo mama oyo aboti yo tata oyo aboti yo mpona mosu atikaka yo na kisasa ou bien mosu akenda kotika yo papa na ye ou bien mosu mpe abwakaka yo ou bien abetaka yo ou bien agangelaka yo yo kende koboya ye me mobali aboyi yo oboyi nzambe te nyoka swi yo oboyi nzambe te donc basouffrance obelaka cancer diabète maladie ya ndenge na ndenge ozwi corona oboyi nzambe te ozaka kokangama na nzambe nzambe eyokanaka mawa pesanga guérison me boni mama na yo na tata no ozomona na se parce que ozolinga kolimbisa ye te bandeko non tolimbisa baboti na biso. J'espère que likambo na lobeli bino c'est une révélation divine. Que Dieu vous bénisse. Non kende musika te bozala bien zamba pambola bino bino moko boyebi boza na se asule baoba tolekisa yango bongo te kopo ati na kopo ya kafe mai ebele bomela ngai mo mpe bon encourage nga na mela mai ebele parce que je me sens pas bien. Et puis live together ezali bandeko na ngai bobenga nga na live together so ozwi nga te kose tracasser te santé eza na mwa kokoso tikelanga ka message non rappele yo mais numéro na biso ezali live together eza wana eza site de rencontre pour les Congolais Congo Brazzaville les Angolais venez kotika na solitude te eza bien te tela baconfinement ezolandana tu es seul so likambo ekwelelo na ndako ngambo leo nazobela naza na besoin bato so nazaki ngambo kelinga eza mobulu bela oyeba ntina bato bandeko na ngai bela oyeba ntina kozala na bato te moto oza na bonne santé omona ngo mafu oye okoti na cuisine olambi mwa eloko na olie me bela ndeko na nga makolo kilo makolo ekomi bukana nzoto ebukana ozokoka ata kokita baeskalier te bando okanga mai na chambre yaya bokeba alors à bon attendeur salut boya ebele na site na biso ozwa mobali ya malamu ozwa mwasi ya bien vraiment inscription eza gratuit boya na 0044 74 59 62 52 17 yaka ozwa mobali ya bien na esprit ya bien tokutani na prochaine vidéo bakala mingi te je vous love la danoise mama leki ya bana tata mwasi na bino bye bye.